la paix bateau bazo bateau mboke hein maman Tiffany olimwe pumbwe donc c'est yo sepela la ba pasteur ba te akobima na nzoto non c'est pas que différence ces années là on a molimwe pumba comme on peut dire qu'il faut obima to quand on est petit pasteur na biso à banda na maté na te yango je crois pasteur Yamangembo je salue aussi il y a te yakango donc maintenant j'ai rencontré Nazaki na nini na kutana mutuboye atinde binombote mtana sakufa pe pasteur Dim Cham voilà donc yoko bimana nzoto te yango eza normal o ba jeune le pasteur ya Mangembo au moins ce que eloko nde na ngina yebisa oboyi molimo eza limité la plus différence exacte le problème est que la compréhension va pas comprendre va comprendre que l'esprit est plus grand que ton corps. Tant que yo la ka esprit na yo et que na wa cause appé a OK de ma poto. Mais OK ozala awa pe ozo sola ozo sala makambo na poto oza awa. Deux ans taper déjà à côté sortir du corps pour bimana nzoto. La volonté na yo to la volonté na yo. La foi c'est ma volonté. Ah donc par ta volonté si tu dis que je veux partir en Europe, je suis ici mais que je travaille en Europe, tu vas monter na poto. Avec ton esprit mais esprit na eboti comme sous qu'on a pas mono penjab. Oui, voilà ma bengango duplication. Tizaki ya Éthiopie wana. Sazaki na cité mususu. Maintenant ba binaki na mai, amukuti na cité mususu na ville mususu. Omoni this is a royaume mibale. Ndoka pumbara na makila ya nani. Na ordre ya nani. Et puis ba pumbara mutakala, c'est-à-dire il faut nzoto na ye alongola bilamba. Sala attention na bato balalaka. Baza nu amen et de là bateau balalaka nu mingi na bango eza mabe pete kolala nu mais mingi na bango baza bandoki aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangata le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nous avons le réel plaisir de s'y retrouver avec vous à travers cette émission, dans cette chaîne Le Nazarien. Il n'y a pas de souci, Jésus-Christ est le roi des rois, notre Seigneur et Sauveur. Bonjour, shalom et bienvenue déjà. On est ensemble, il n'y a pas de souci, avec la princesse de l'Éternel, dans vos maisons, partout où vous êtes, en scène et moment. Je suis avec le prophète Ali avant de lui accorder la parole, de lui dire un bonjour. Je demande à la régie Jira Mokwa et à la Kiakala de nous donner un cantique pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et on se retrouve tout juste après, régie à vous. Alléluia. Merci le roi de rois. Alléluia. Tombola maboko na yo likolo. Lakisa maboko na yo. Sakat. Sakat. On y va. Ah. Salaboye, Salaboye. Assis sur son trône. Salaboye. On y va. Assis sur son trône. Encore, encore, encore. Ah, ah, ah. Afandi na ngwende na ye. Yesu azaya kofanda. On y va. Assis sur son trône. Afandi.
Afandi, 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 afandi. Assis sur son trône. Fandi ça y est, fandi ça y est, fandi ça y est. Nazo mono de tika yeso afandi. Afandi, 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 afandi. Merci Jésus. Merci Jésus. Afandi, afandi. Salaboye. 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 Gardez-la hier sur le saco. On y va. Gardez-la. 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 Kaka. Kaka. Yambalo ya taba ministre bakokata. Nazolo bakatela yelo sako. Katela yelo sako. Katela. 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 Nazo monote. Nazo monote. Nazo monote. Nazo monote. Salango boye. Dosé. Tolobi a tout. Yoka. Merci. Tolobi boye. Yambaloyo. Adaba ministre bakokata. Adaba généraux bakosala nini? Adaba ministre bakosala nini? Adaba président. On y va. Katela yetoke. On y va. Mabia nzameza pimba Mungu kwa pi papa Gila bala isipelisiyo mama Lauriane la bala isipelisiyo bana nyonso to bisika bazali oui ne sacré à la hier isipelisi bango pourquoi pas ma sœur la sœur à moi-même le cadre depuis les Issa God bless you maman Betty Kokelea I love you so much maman Furatabu tout ensemble Mungu voilà. Pour la ligne maman Madé Kebani, c'est quand tu t'as fait plaisir, ma maman amie. Que le Seigneur nous bénisse. Shalom, l'homme de Dieu. Shalom, shalom, maman Tiffany. Shalom. Comment vous allez? Habari niko mzuri. Batu yote na kunyumba, batu yote ko mzuri. Kunyumba beko mzuri. Mungu atubariki. Shalom, bien-aimé, vraiment shalom. Ça fait du temps, le Seigneur est avec nous. C'est par la grâce. C'est par la grâce, tu as développé la thème sur démonologie. Et par moi, Nzambe, tu as bakaka bateau qui est sur démonologie, ils ont fait la bateau. Et belé nisu, mais battement autour na tant aux autres bélanettes, il dit mais maï, est-ce que vous expérimentez qu'il y a maï? Oui. Nanzoto boy. Nanzoto boy te mais na molimo. Quand on est dans le bac Joana, molimo pumbwa. Ni kabo pumbwa la pe bato bazo. Batomboke hein. Maman Tiffany. Molimo pumbwe. Donc c'est eux c'est pe la ba pasteur ba te akobima la nzoto. Non, c'est pas que différence ces années là on a dit molimo pumbwa. Comme on peut avec il faut obima to quand on est petit pasteur la biso banda. Na maté ana te yango je crois pasteur Yamangembo, je salue aussi. Il y a été à Kango. Donc, maintenant, j'ai rencontré Nazaki na Nini na Kutana Mutuboye, à Tinde Minombote, Mutana Sakufa, et pasteur Din Cham. Voilà. Donc, il y a des gens qui sont normal. Au région de pasteur Yamangembo. Maman Tiffany, il faut comprendre que les études de Salaka, Babengango, études de l'homme. Tous les études de Satan, études de Nzambe, études de Moutou. Ce qu'on bandit Moutou, l'homme c'est qui? L'homme, premièrement, c'est l'esprit. L'esprit est en dérive. L'esprit est plus grand que ton corps. Bisous, tu as dit que nous autres, on est mara. Esprit, mais ce n'est pas vrai. C'est l'esprit, il y a un des mara nous autres. Mais nous autres, ils ont quoi, mon au moins, il y a molimo est en limité. Image de Dieu. Dans nous avons dans Genèse chapitre 1, bien-aimé, Genèse chapitre 1, verset 26, 27, à l'objet, let us créer l'homme à notre image. Comprends? Ce qu'on qu'est-ce que l'image de Dieu?
L'image de Dieu, premièrement, c'est l'esprit. Ce n'est pas la chair, c'est l'esprit. Mais ce que l'esprit, longueur, l'argent, l'esprit est en limite. On a son limo, on a l'obité na koti na mai. Et ça la distance, on a physique, tout le monde a la distance. Oui, bando occupé, bah yebi lokwana. Tant biso ava ko tout ça là ba avion, ba ko bando pour moi depuis quand. Ba ke d'Amérique, ba côté États-Unis, ba sali makambo na bango ba loki batu, ba bomi batu et puis azongi na Congo. Mais ça la monde ini parce qu'ils ont compris que l'esprit n'a pas de limite. Et ça en Amérique et ça en Afrique. Dans l'esprit, il n'y a pas l'Afrique. Dans l'esprit, il n'y a pas l'Amérique. Il y a seulement les dimensions. Non, parce que il y a différence. La plus différence c'est le problème avec la compréhension. Va comprendre que l'esprit est plus grand que ton corps. Tant que là l'esprit na yo et que na wa cause appelé a ok bi ma poto. Mais ok vous allez awa pe ozosola ozosala makambo na poto oza awa. Ah. Ouais, tant que prière pour Tokangi misu. Je prie pour mon frère en États-Unis. Tant que le biga bon. Et n'attend la prière to vandi pena bon. Mais esprit na yo bimi na États-Unis. C'est possible. Après on a vexé. OK. Verset on a pour le moment, et ça dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 11. Et l'esprit connaît, c'est l'esprit qui connaît les choses de l'homme, les affaires de l'homme. Esprit na yo et barango. Mais nzoto na yo yebaka makambo nyonso te. Amen. So molimo na biso eyebaka makambo na biso nyonso, even profondeur ya makambo na biso. Même l'esprit de Dieu aussi, il connaît les choses de l'esprit. C'est une dernière esprit na biso eyebi makambo molimo. Des questions. Esprit na biso eyebike mbongo hotel ozana ngo kutata mbongo bato basi bayiba yo yango eyebike place minizana. Esprit na biso eyebi prospérité na biso ya lobby eyebi makambo basala yo tango za mwana avant kutu obotama. L'esprit sèche, c'est l'esprit yebaka makambo nyonso. Koko appliquer la Bible sur neti batu bapumbwaka. L'esprit n'a pas de limite. Merci. Bato bako talela yo na avec ça na lobby. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 11. Bato asepela na déjà te. Deux ans tapé déjà à côté. Sortu du corps ou du manjoto. La volonté na yo to la volonté na yo. Maman Tiffany. Dis question na maman. Maman Tiffany. Ou du manjoto la volonté na yo. Tu fais toute chose ça te fait par la foi. Lorsque la Bible non, dit, je demande par rapport à la volonté. C'est la volonté, la foi c'est ma volonté. Ah donc, par ta volonté, si tu dis que je veux partir en Europe, je suis ici, mais que je travaille en Europe, Jésus a toujours dit que c'est pas ta foi tu es guéri. Non, pas bon moté. Bon moté. Vous comprenez? Tout est pour traverser avec ton esprit, pas avec ton corps. Non, tu es avec ton esprit, mais l'esprit n'a pas de corps. Oui, voilà ma duplication. Duplication. Mais c'est possible avec Dieu. Au qui peut pour moi, au nombre A au bini la place sous Philippe, tant ma baptisa qui ya Éthiopie wana. Ça ça qui na cité mususu. Mais tant va bina na mai a mukuti na cité mususu na ville mususu. Wana ça ko lobani. Il y a des gens peut-être tant qui paye ba niveau. Ah c'est des doublaki ta? Ah c'est des doublaki te na pungwaki. Yozo parler na tete. Nzambe a pumbisa ya koti seki na Lamborghini mutuka ya nini ya molini a pumbe a tie na place mususu Eli a kota lola Enoch a kota lola
Donc, nato à ce que ne bande qui va pumbaka. Nande mo ba pasteur va pumbaka. So pourquoi vous kanga bande qui na lobi ba ndi na matam ndi mata pasteur pas mon ndi. C'est le pasteur azo pumba de ka pumba mais c'est de ka église pasteur nko yo pumba na butu. Pumba siko yo so za ndo ka bonne église na o sepila na ya zo pumba. Omoni this is o royaume mibale. Ndo ka pumba na makila nani. Na ordre ya nani. Yo kuta muyibi asimbi munduki na polisi asimbi munduki yebisi bango ba ko sepela na bango. Te muyibi aza muyibi so asimbi munduki ana ko zalanga licence te. Nous avons des droits du Saint-Esprit. Donc il y a la place la Bible dit, Jean chapitre 3 verset 8, elle dit, l'Esprit et qu'il n'y a pas ici qu'à nyonso mon peuple, n'est-ce mon peuple, qu'il y a la place nyonso lingi. Comprends? So recueillir bate et où tu wapi et zo kende wapi. C'est alobi et comme ceux qui sont nés de nouveau. Quand on comme naît de nouveau, on comme naît mon peuple. On qui ko pumba mais tout le monde a un peu vous et ça la minute tout à la kilomètre pop et ça la boum quand vous faites one mais la Bible dit Jésus a fait un exemple que l'homme qui est né de nouveau est la même chose, c'est-à-dire azandenyo moko na mo pepe oyo et pumba kake la bisika alors bien ça na limite. Tu ne peux pas limiter le... Et là, ça la prison à moi. Le moment où j'ai compris que lorsque je me rejoins avec le Saint-Esprit, je deviens un. Le Saint-Esprit par nature, bon, que tu es en prison. Tu ne peux pas arrêter le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit par nature, c'est l'esprit de la liberté. À briser ma chaîne. C'est ce qui fait, est-ce que le Saint-Esprit est limité? Non. Si le Saint-Esprit est limité, son fils n'est pas limité. Sa fille n'est pas limitée. Ok. Maman Tiffany, il faut comprendre. National lobby en mot déjà bien. Il y a deux royaumes. Le royaume du ciel. Là, le royaume de la lumière et le royaume du ténèbre. Il n'y a pas trois. Satan, ça a moyen à confuser la religion belé, la église belé, pour comprendre que Zambé bazay belé, Zambé a moko bisonné to sambela, ata mutake ténèbres, attaqué pas église ya chembe, et ça la même chose, mutache basinga awa, ache baramini awa, et ça la même chose avec nous. Non, nous ne sommes pas comme ça. Nous sommes nés de nouveau, nés de Dieu. Donc jamais que vous allez en accord na Satan. La lumière est le ténèbre. Baroki jamais que ça la baninga. Si on a boyi batu et bakis. Si on a boyi batu baso sala la puissance du ténèbre. Babando kibanini. C'est parce que je connais. La peur, ce n'est pas notre père. Merci prophète. Les conclusions il y a la démonologie. L'étude de démons. Oh bah tu me souviens ok yo zo la kisabiso ba démon pour no la kisabiso nzambe te. Donc ça fait introduction. Ya to ça score to ya na mystère, le secret, mystère de Dieu. Quoi bah tu me souviens ba servir nzambe. Mais ba ba secret nzambe te. Ozo servir tata, ozo na kati anda kwa tata, ba na kati ba chambre na ye, o ba chambre ya bokonzi. Ba place makambo sale maka yo yebiti. Oui, tata, aza mwana oza na ndako mais oui te papa asala mbongo combien na banque. Oui papa asala comme ça ndenge nini. Comprendre? So, awa tozo kota na démonologie to ça la conclusion les asamaza bien aimé s'il vous plaît bozwa wa bic papier na kokota na koti sujet na bimi na koti sujet na bimi na koti sujet na bimi et ko suma bino mingi parce que dans la conclusion sur la question tout nango déjà parce que il y a un bon élève à toute la question et que soumaye moko qui a passé cours parce que nous avons bon nous suivre la mission et puis nous passer cours avec Dieu. Okay. Et nous tous nous avons passé les cours
Vous avez temps, il faut se préparer. Vous avez temps à toutes choses. Tant que vous faites ça court, parce que c'est ce que Dieu nous a déjà donné des années. Hein? C'est du qu'on met moto au bimsa, moto. Hein? So met feu au bimsa feu. C'est dit, dès lors toujours le bas. Information dans ce ça, et ça information, et ça relevant, et ça information bien testée et prouvée. Et ça te imaginer, et ça imaginaire. Et ça est l'eau qu'on zambé mon santa pesa ina et puis ngamoko tellement nazaka mondimo babenga ngo Thomas neti Pierre c'est ngai so ki zambé ayebisinga eloko na ko China test ayebisinga zambé ayebisinga ba demo boy ngala lingi na mona na sina sala nzambe eloko wana na yebise nga ondimelo te na okina musika te soko sali miracle na maboko na nga na mona ka ba pasteur misusu ba osaba miracle ba osaba nini mais ngala lingi nga moko nga mona ka télévision te nga moko penza na telo boko na moni penza mutu atamboli na priele ye na moni penza mutu ame miracle salami mama Tiffany nzamba asalela nga surprise moko na vanda na kiti na bi biloko na mona na télévision esalimi epananga yawana so chrétien azali abilivaka na miracle te chrétien wana aoservi nzambe akufa po nzambe na ngai soko odimelaka miracle te kende ozwa bible na yo kata yango tiango na toilette po bible yango moko eza miracle. Bible c'est l'étude de surnaturel. Tu ne peux pas marcher avec un Dieu surnaturel, toi tu es naturel. Notre Dieu, c'est un en anglais, supernatural. C'est supernatural. C'est-à-dire un Dieu en dehors du temps et dans le temps. En dehors de la nature et dans la nature. À dépendre que aujourd'hui diplôme, aujourd'hui diplôme. Il y a qui paraté. Ndazawana waba tumisusu bakanisi ke musala ne fois zwango pour zwango il faut azala kaka na ba diplôme azami non tout est possible à celui qui faut. C'est celui qui dit que musala ne zayo je le crois quoi. Tu vas pas ça tout le monde est le menteur. Jésus seulement est la vérité. Yama to bandisco la démologie. Amen. Que Dieu bénisse. Bien-aimé, c'est votre serviteur de Dieu, le général prophète Ali. Que Dieu bénisse na Rubanda Street, na sujet à l'élo pour nous un peu parce que ça m'a cambodélé na Koluba, mais na rosa minimum course na chaque sujet. Premièrement, la démonologie, il faut comprendre l'étude et ça la raquer au bundana ba sorcier. Quoi ba te belé bazo bundisa na ba sorcier, mais bazo yebate comment ko bundana sorcier. So moni ba village belé bato ba kenda ba village ba kenda ba mboka, boke bundana ba sorcier belé ba utiliser nde ignorance na biso. So ba moni que oza ignorant nde bakomona ke non bakomona moyen ko attaquer bino. Omona biso tant tozali bana tozali ba victime ba sorcier belé ba attaquer biso famille mobimba et puis ba sorcier batambola elongo na ba kuluna na ba miyibi c'est-à-dire elongo sozo moni ba société omona nde ba kuluna mini milimu wana etambolaka na nzela moko sozo moni ba kuluna na quartier mini kindoki pe eza ebele ce fait il faut obomande ba ndoki parce que bango nde ba source ya kikuluna kindoki number 1 soki omoni ndoki c'est qui ndoki c'est mutu oyo azui nzambe na ye Satan aza mutu oyo asi abongwani na ndenge ya ki ténèbre c'est parce que biso to bongwani na kati ya molimo bango ba bongwani na kati ya ténèbre comprendre biso to bongwani na lumière bango ba bongwani na nini na ki ténèbre c'est-à-dire na ténèbre wana nde ba bongwana ki so ndoki azala pouvoir na ye eutaka na makila ya batu c'est-à-dire bapumbwaka na butu bomona bandoki ebele bapumbwaka na butu bapumbwe na butu nde koza wana ozoyeba te koma kobundisa bango soki olingi obeta ndoki il faut comprendre déjà oyo étude oyo nalobaki bien aimé par la grâce de Dieu nzambe apesanga révélation wana depuis ntango nazalaki 9 ans
ezalaki na ndoki moko abanda kobundisa famille na biso tout à fait eyaki ke abomaki frère na biso moko na okota baditela na jour mosusu mais ndoki wana tant tozali na prière de la famille eza très important kosalaka prière de la famille parce que bana misusu batangaka makambo oyo bino bozolakisa bango stratégie comment combattre le royaume du ténèbre nga sikoyo nazwaki yango epa grand sœur na biso moko taboyi komentionne kombo oyo azalaki mondimi depuis bomwana and ye wana ayebisaki nga ke poki makambo ya kiprophète appel ya kiprophète ezalaki depuis bomwana babanda kolobela yango nde ayebisi nga nasala point de prière eza très important ntango ozodirige prière il faut opesaka point de prière na ndako na bino na famille mpo bana misusu akoya koprier contre vous akoya koprier contre la famille me nzambe ayokaka losambo ya bana mike koleka kutu ya mikolo mpo bana baza baangelu so nazalaki na 9 ans grand sœur ayebisi nga prière oyo ayebisi nga koma na boma ndoki wana oyo abanda kodétruire famille na biso azali kaka mokolo koko moko boye ya quartier azali kuna azali chef de village wana ezali pembeni ya ndako na biso nde ngai na bande kosambela ayebisi ngai zwa makila ya yesu tiango na kati ya ndako tiango na kati ya ndako nazopesa étude makila ya yesu otiango na bamire otiango na plafond otiango na mabele mpo ndoki baza capable ndenge aza wana ntango azopumbwa nzoto na ye esi elali na ndako epuis bapumbwaka mutakala c'est-à-dire il faut nzoto na ye alongola bilamba sala attention na bato oyo balalaka baza nu amen ebela bato oyo balalaka nu mingimingi na bango eza mabe mpe te kolala nu mais mingimingi na bango baza bandoki mpona nini ntango alali nu comme ça milimu ntango eye kozwa ye ke bapumbwa ekozala très facile po apumbwa wi ndoki akopumbwa mpe alati bilamba mais majorité na bango bapumbwaka nzoto na bango eza nu so ndoki wana banda kopumbwaka azoya pembeni kaka pembeni na biso wana azoya kokota na kati ya ndako afinyi biso na bakingo nde tolamuki ntango tomonaki petit sœur na biso mosusu azali bafinye na bakingo tolamuki tokoma oprie ezali ba 22 heures oprie nde grand sœur ayebisi nga prière oyo tia makila ya yesu na ndako mobimba ke mutu akoti po ntango akoti mutu wana akoti eza molimo ya ndoki wana nzoto na ye etikali na ndako na ye etikali na ndako na ye na mbetu so place nini alalaki bali molimo ye me kozalaka na nini na singa moko bien aimé singa wana eza ame na ye singa wana nde ekonekte nzoto na ye na nini na molimo esa deja na ndako molimo wana esi ekoti deja na ndako na biso me nzoto na ye eza na kuna na ndako na ye moko siko koma koboma ndoki wana nde eloko grand sœur na ngai ayebisaki ngai alobi ke ifale ozwa mbeli ya molimo apres kotia makila zwa mbeli ya molimo soki boza visite pa bandoki nde eloko ifo bosala ozwi mbeli ya molimo okati olobi au nom puissant de Jésus Christ papa na kati na mbeli ya molimo banini basinga nyonso ezokonekte molimo ya ndoki oyo akoti na ndako na nzoto na ye ntango nakataki bongo nayebisi yo na ntongo 5 heures toyoki ke kozali funéral kozalaki nini dei na kati ya village wana nani akufi nani chor wana bande kovisite anyokola famille na biso boye akufaka bongo nayebisi yo toyoki kaka akufaki nde tozwi me aya kovisite biso na ndako tomonaki ye na bamandoto na biso tomonaki ye ntango tolamuki koprie ezali 22 heures na ba 5 heures akokaki mpo ntango okati singa wana molimo na ye ekoka kozonga lisusu te parce que la mort Jacques chapitre 2 verset 26 la Bible dit que la mort c'est la séparation de l'esprit et du corps. La mort c'est la séparation de l'esprit et du corps. Tango molimo est séparé na nzoto nde babenga kufa ekoti po nzoto zo dépendre na molimo po ebika amen nzoto zo dépendre pas en réalité l'homme c'est l'esprit c'est fait mutu wana ayaki wana yende mutu wana tozoluka nzoto na ye eza kaka ndako na ye amen c'est fait bien aimé soki ozosala prière de combat
prière prophétique de combat, prière dangereuse, natindelaki bato ebele ba prière, natindelaki bango ba prière ebele ko baza na WhatsApp na ngai na encourager mutu nyonso ozo suivre ba leçon oyo zala na WhatsApp na ngai po natindelaka ba prière ya combat. Amen. Ba prière wana ekosunga yo ke okoka kobunda. Ba prière eza tellement ebele, ba prière eza tellement ebele po esunga yo na famille na yo. Amen. La Bible dit si toi tu crois, toi et ta famille sera sauvée. Comment oboma ndoki ndebongo babomaka ndoki. Ndoki soki obomi ete akoboma bino. Et puis barekilaka te. La Bible dit Jacques chapitre 4 verset 7, la Bible dit résiste l'ennemi et il va fuir. Résistance, c'est-à-dire il faut osala otelemi yango tina suka. Et Nzambe alingaka te bato baya retoucher le roi de Dieu. Alingaka te ndenge bozolela na famille. Soko yokeli ndoki mawa, ndoki wana akoyokelo mawa te. Ndoki akozala bandoki msusu soko beti bango makasi bakomaka barepentaka. Omona se repentir akomi mwana nzambe a dévoiler makambo tu azomi mwana nzambe. Na bandoki msusu o baza na ba grade spécial. Ebela bandoki o basi bazuba grade basi bazuba ba pete pas satan bazalaka très têtu. Po ba repentir ezaka grâce ya nzambe. Yo koki obongisaka yete. Ba prière na yo ko changer eloko te. Eloko ko changer ye eza grâce ya nzambe. À travers intercession nzambe amona ye. Nzambe asala eke a changé. Oui, bandoki ba sataniste, ba sorcier belé ba bongwana, belé peut ba changer vie na bango, na mona na za témoin. Mingi pe bana na nga molimo belé ba uta na kati ya ba gang, ba uta na kati ya ba monde de l'esprit ya puissance du ténèbre, ba dévoiler ngo to tumba biloko. Amen. Na kota na sujet msusu, peut-être chose na question oki otuna, tango bomi ndoki makambo ekosalema mutu akotisanga prison azalaki ndoki ya mwasi na sala prière oyo nde yango wana akufaka kaka na nzela kaka nde atelemi wana azokende boye na nzela kaka boye akweya ta akweya ekoma naturel dead. Oui, biso basala ya nzambe tobomaka bato te, mais molimo ya nzambe ebomaka na nyasa na safira ekolo ya lokuta. Molimo ya nzambe bato oyo badesobéira Moïse aboma bango parce qu'il y a des gens soki okebite soki mutu wana aza vivant yo kokufa. Daniel bato wana soki bazali vivant te so bakufaki te bango boma Daniel. La Bible dit tango Nzambe abimisi Daniel a sauvé Daniel na nini na libulu ya ba lion bato bakuzaki Daniel bakotaki na libulu wana. Je prie aujourd'hui au nom de Jésus que les gens oyo batimbola libulu na vie na yo bango nde bakokota yo kobima na libulu wana au nom de Jésus. Bisika nyonso baplan nyonso oyo bango baplenaki mpo na vie na yo ekozala sans effet na nilisa yango etant que prophète de Dieu na nilisa yango na makila ya Yesu. Sois libéré là où tu es, sois guéri là où tu es au nom puissant de Jésus-Christ. Bien aimé tokota na sujet msusu sujet wana vana kota na sujet ya Saoul. Tozo kubeka na bakati ya kosala conclusion na lobaki ba sorcier na uti na ba sorcier siko nazo loba nazo kota na kati ya ba midianiste. Amen. Ba midianiste to kota na kati ya 1 Samuel otangi 1 Samuel chapitre 28 verset 6 obandi wana jusqu'à 11 okende jusqu'à 20. Amen. Pour la compréhension. Amen. Bien aimé, la Bible dit tant où Yesu c'est quoi qui kozalaki Marie Madeleine na ba Marie nyonso wana bazalaki wana bakendaki kotala ebembe ya Yesu bakendaki na ba biloko ya kotia na nzoto ba épice ya kotia na nzoto. Mais la Bible dit bakutana angelu ya Nzambe balobi bazoluka Yesu alobi pourquoi tango na Luc chapitre 28 Luc chapitre 24 verset 5 elobi que la Bible dit que angelu ya Nzambe azotuna bango
pourquoi vous luka mutu oya sekwi na kati ya bato bakufa? Pourquoi vous luka solution? Bato ebele bakenda na batombo, bakenda na babibenda bato, bakenda kosekisa bato oyo bakufa, bakenda koluka bato oyo bakufa oyo nzambe asekisa te. Bango moko bakoki kobenga bakombo na kati ya cimetière, batradiction na biso esi ekoma bongo. Mutu moko akotelemisa mosapi na ye ke tradition na ye ebengisaka bato babenga ngo na Zulu madiozi baancestre. Bokena batombo boke kopangusa oyo boke kosokola wana, epuis bokomi koloba na mutu wana oyo akufa bolobeli maloba. Mutu na ye asi alali, que son âme repose en paix, mais bino bopesa ye kimia te. Bakenda koluka nini epai Yesu? Bandaki bakenda kosolola na ye na kati ya tombo. Mais nzambe ayebaki alobi 3e jour na koressuscite ye. Parce que notre Dieu n'est pas le Dieu de mort, il est le Dieu des vivants. Nzambe alingaka te. Okota na Bible na yo kobanda Genesis ti Apocalypse, okuta place te ke Nzambe aspesi ordre ke tosolola na bato bakufa. Omona religion nyonso nazotanga yango très bien. Religion nyonso omoni kaka bakomi koyebiso makambo ya baancestre, bato bakufa. Bakoyebiso ke bato oyo bakufa baya baintervenir na vie na yo, yebake eza kindoki, eza religion nde wana baobenga yango médianisme. Amen. Po Samuel asalaki yango. Le roi Samuel ntango amoni bafilistin baentouré Israël, tema bafilistin na mabaseri wana bando kopresse Israël makasi, Israël asa abengana batakati. Tant Samuel azalaki babomaki batakati, babomaki basorcier, balongolaki bango na mboka, balongolaki ba wizard, balongolaki ba witchcraft, balongolaki ba sataniste, balongolaki ba statue, balongolaki ba religion nyonso, tikaka religion moko oyo ezalaki religion d'Israël, des Juifs. Dalwan ezalaki religion moko oyo ezalaki na Jérusalem, église na bango, temple et tabernacle de Dieu. Mais la Bible dit, ennemi ayaki, yoka ngo bien, na lingiaki ngo penza olandela ngo bien. Eloko vraiment bato bele basalaka erreur et pas nzambe. Samuel na verset 6, Samuel tanga moni ke basi ba entouré bango. Na verset 6 la Bible dit, Samuel atunaki nzambe, alukaki nzambe, alukaki réponse et pas nzambe, enqueraki. Nzambe apesi ye réponse te, ata na barêve mpo bato akala bayebaki ke bandoto Nzambe arepondaka na bandoto. Nayebi koza bato misusu bayebisaka bato kondimaka bandoto te, kondimaka barêve te. Oui, koza bato bayaka na baprophétie ya bandoto ya lokuta. Bato misusu bakoyebisa aloti yo te, eza kaka azomanipule yo. Nazoloba na basali ya Nzambe ebele, totika bitika wana ke olotaki ke olobaki boye Nzambe alobi boye, na oyokaki Nzambe amonisaki oloko te. Bato ya Nzambe ebele bazosala erreur wana. C'est très important. Nzambe ndenge alobaka wana tokoloba ngo na mystère de Dieu. Ndenge Nzambe, comment Dieu nous parle. Samuel batunaki Nzambe, Samuel asalaki inquiring epa Nzambe. Alobi po amonaki bitumba ebandi, amonaki royaume du ténèbre ye. Samuel ekozala yo na ngai nazoteya te, na opesa babenga ngo rema. Mutu moko awa aza na problème kaka neki Samuel, bazali contouré, Israël bazali oppressé. Prophète Samuel asi akufi, awa etikali kaka roi. Nalobaki ke chaque roi doit avoir son prophète, chaque roi doit avoir son prêtre. Soki oza na prêtre ya makasi te bakolonga yo. So Samuel asi akufi, totikali kaka na roi wana Saoul. Peut-être yo mpe oza roi ya famille na yo. Samuel asi akufi, roi akenda atuni mpa baprofete misusu, Nzambe azopesa réponse te. Atuni epai na ndako ya Nzambe asambeli ya gene, Nzambe azopesa réponse te. Abi Nzambe oza wapi? Aza mwana moto te po akosa ngai,
abongwani pete po awangata nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Ebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le Nazareth lipamboli oyo emonanaka tempeni mama kantelobi kolapie mapapu masope mafuta tokokesikana elongo na nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangata nzambe ya le